na mutuna na yo ningo tuninga pona papa na biso Lutumba Masia Simaro poète pona ngai c'est un grand musicien na mboka na biso, un grand compositeur na mboka na biso. Nga nazali ko kanisa banzembo moko bo nazali ko yemba, nazali ko kanisa kisa banzembo ya ba Pepe Kale, ba Carlito, ba Madilu, zo banzembo nyonso wana vie wana ndia composango. Donc il faut comprendre que père wana musique ezaka eloko moko don Nzambe apesa ye. Ezaki talent moko bo Nzambe akabelaka ye po nzembo nzembo pe ya salité te, nzembo oyo ezali ko bakisa un plus, nzembo ezali na signification na kati, donc ezali kaka ba inspiration makasi. Ba nzembo papa wana yemba a composa a yemba yo moko meso gazo beta kidar ozo sentir accompagnement moko yo moko ko comprendre que te façon papa ozo beta ngo ko comprendre. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci toujours parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. Botal Abisso, partout dans le monde entier. Botal Abisso, na Congo, Botal Abisso, na Kinshasa, Lubumbashi, Botal Abisso, na Dakar, Sénégal, Botal Abisso, na Éthiopie. Partout au Bolan Arabiso, tu te rappelles, ebele dans le monde entier à travers le monde. Bota la biso na émission auto sur la pour la Congo présentée par Wabino Mona Antonin qui bon Nzambe, moto Antonin qui bon Kolo, Yannick Wenge na katia congofrance.com. To sur la pour la Congo émission la salon pour na bino ba congolais, la salon pour la étranger na yambara bino na yambara pour la bino ba analyste congolais au bavandara à la participer partout dans le monde entier pour to sur la toujours makambu yambo na biso Congo to sur ma musique ma politique to solo ma munyoso o elekaka na mboka na biso Congo le vraiment na sengo lisusu ya mafona bino papa Peter Mukende uta musika na Durban malgré la xénophobie zo sala makomo batu mais altiki mboka na pardon KwaZulu Natal aye awa tina Johannesburg poto solo toujours makambu ya mboka na biso Congo azali président ya les amis de Moïse Katumbi na kati ya Durban. Papa Peter Mukende, bonjour, boni ba séjour ezolera toujours kitoko. Merci beaucoup ndonangai Yannick Wenge muto atondi na Nzambe. Nzambe abate la bio, abate la Congo France. Namoni sur ma caméra tonton Lucien, namoni Didi Lipumba. Nzambe abate la site ya makasi oyo ezali collection ba émission, ezali collection information ya vrai na kati ya bandako ya bandeko bazali kotala biso. Na pamboli pe libota Nzambe oyo nyonso bazali kolandanga na minute oyo Nzambe aza malamu. Apesi biso lisusu mokolo mosusu ya lelo oyo natikala kokanela te ke nakoki kozwa ngo na bolamu na ye na mawa na ye na makasi malamu oyo azali kokanisela biso yango lisusu tokotani na yo Nzambe apambola yo. Merci beaucoup papa Peter Mukende. Papa Peter tout le monde yo toujours na vous allez président les amis de Moïse Katumbi na Durban mais tout le monde lisusu bilamba ya TP Mazembe de lui-même vous avez makila hein makila comme Yosa les amis, Yosa président les amis de Moïse Katumbi, TP Mazembe ya président Moïse Katumbi, il posera toujours au soutenir. Merci beaucoup na motuna. Eza penza bongo te. Na linga Varez mingi, après na mboka na biso. Club au Tomboli République démocratique du Congo, c'est TP Mazembe. Muto ocha tembete. Eza club moko mokolo nango nano azana amour na ba joueur. Aza un amour ya mboka na biso tamo boye yo yebi ke équipe nationale ya Congo ebungaki nanu na masolo ya bal mais oyoka Mazemba obeta Mazemba zo chauffer ezo misi lisusu RDC so bazo compter ba club lelo na Afrique Mazemba azali soki aza première te azali deuxième na makambo penza ndenge penza esengeli penza ba joueur baliaka ba vivraka Mazemba za kuna donc lelo Mazemba azobeta na Tanzanie donc tellement lelo pesa week-end na c'est permis kolata moi treling ça moi jar bon do yango to lati nani Varese na biso ya Mazembe. OK, merci beaucoup to sola likambo ya libala ya Amida Chati mwasi ya Vital Kamerhe Dirkab ya président de la République lelo papa na ye auta kotika biso papa ya Amida na yote sola rende sonani réaction les ani take yoza congolais oza analyste to sola mboka na biso. Non via kolaki déjà ce que tali to yeba e na histoire ya Congo depuis kala
bazalaki koteka bakisi na kisasa wana. Donc eza vieux moko papa moko toyeba ye mwa ata molai. Bon so totali pe age na ye penza omoni ke asi apusanaki. Oyebi toza na se ya mokili oyo toza lokola bato baza na kati ya situation tozozela mokolo na biso. Bon ngai sta namonaka mutu alali bongo na comprendre ke Nzambe amonaki ke makambo oyo alandaki na se ya mokili akokisaka yango parce que amoni bakoko na ye, amoni bana ya bana na ye, mba mosusu amoni bana na ye mosusu oyo biso mosusu tokoyeba te. Donc na age na ye koza ba age mosusu ezosenga lisusu oza na se ya mokili oyo te obanda otungisa batu bamaladi moko boye ezanga mutu na makolo. Donc koza ba age mosusu mpenza okomi boye otalinga non maintenant Nzambe namoni oyo otindaki ngai na se ya mokili awa nakokisi yango na banzi ke mikolo ekoki imema ngai nakende mpe namona bolamu mosusu. Oyebi problème moko Nzambe abombela biso parce que toyeba place tokendaka te. Soki bato oyo bakenda wana bayebisa biso bisika bakenda bamosusu biso tondima na biso tokende na biso mais tellement etikala secret ya Nzambe ye moko bisika bandeko bakendaka nde toyebaka te. Soki mutu nyonso azali koyeba mpenza ke kuna bakei vie ezali malamu koleka ndenge biso tozali na se ya mokili oyo tondima tokenda na biso. Mais Nzambe abatela kaka a protéger libota wana parce que eza choc ko perdre un papa ce n'est pas facile. Donc na tindi kaka mes condoléances na nga na famille na bango mobimba Nzambe abatela bango. Ok, merci beaucoup papa Peter Mukendi bongo na liwa lisusu ya papa Lutumba Simaro comme tout ça na période ya bato betali soma na liwa lisusu ya papa Lutumba Simaro icône de la musique congolaise makambo sala sana mabebele et yo ka epeke papa Lutumba Simaro akufaki oka ondeni pe papa Lutumba pona yo azaki nani? Oh merci beaucoup ndeko na ngai Yannick Wenge na mutuna na yo ningo tuninga pona papa na biso Lutumba Masia Simaro poète. Pona ngai c'est un grand musicien na mboka na biso, un grand compositeur na mboka na biso. Nga nazali kokanisa banzembo moko boye nazali koyemba, nazali kokanisa ezaka banzembo ya ba Pepe Kale, ba Carlito, ba Madilu, zo banzembo nyonso wana vie wana nde akompoza yango. Donc il faut comprendre que père wana musique ezaka eloko moko donc Nzambe apesa ye. Ezaki talent moko boye Nzambe akabelaka ye po nzembo nzembo pe ya salité te, nzembo oyo ezali kopakisa un plus, nzembo ezali na signification na kati, donc ezali kaka ba inspiration makasi. Ba nzembo papa wana yemba a composa ayemba yo moko mesoki azobeta kidar ozo sentir accompagnement moko yo moko ko comprendre que te façon papa azobetela ngo ko comprendre te na landa etro ndenge ya banda musique na donc depuis ce qui 1959 comme ça. Donc a sali ce qui presque 60 ans parce qu'il a koufi na 81 ans. Donc ce qui a presque a sali jeunesse na mobimba na kata musique. Papa yembi ebele azali un grand normalement azali ko mérité parce que papa ona atika ko yemba nzembo moko te ya salité na monoko na ye atika la ko composer buzoba te a composer ka makambo oyo ezali ko pesa un plus na communauté congolaise ezali ko pesa un plus na communauté ya biso africaine. Donc c'est un grand homme oyo na c'est pas déjà na ba acte oyo Koffi Olomide asalaka na ba koyemba banzembo na ye na temps azaki na bomoi na mona Félix Wazeka awa c'était année passée presque na ba novembre boy asalaki lisusu clip mosusu na ye. Donc ezali kolakisa pesa ke ba mission wana ba yeba ki valeur ya papa wana c'est un grand bon ngai na monika ke na âge ndenge epusanaki déjà 80 quelque wana ezali ba ambula oyo epesami na mutu nyonso te soki okokisi déjà ba 70 ans lokola mon père yenza bazwaki etango 70 ans. Donc papa Lutumba 81 ans c'était déjà que elakisaki ke azalaki kotambola na bonetete azalaki na maboko Nzambe alingaki ye parce que azalaki na musala oyo azalaki kopesa na sia mokili wana na sia mokili awo. Donc bisika azali na tindika mes condoléances nanga na libota na ye mobimba mes condoléances pe na bande kwa ba musicien o bazali kolela pembeni na famille na ye. Merci beaucoup. Toujours dans le cadre de cette émission, tout sera toujours Mambo. Il y a Mboka Nabiso. Enfin, Wanson, élu député après son recours, on a habité à l'élaki, va Cholaki, Lelo.
où ensemble député réaction des années dans parlement où ensemble vraiment loba où ensemble sala mambo bundila ma mboka kikwiti o ba voter sincèrement akoloba te azali mwana mboka bon ba voter bango po ba kendo défendre le peuple congolais akindaki ko fondre ba tu mabete mais ba kende ko ba kei kuna po ba défendre mboka na biso soki ako défendre mboka na biso akozwa mandat mosusu so ako défendre mboka na biso te mandat na epe ya suka yango yo ya donc na kozala contre ete aza mwana mboka aza congolais azali artiste munene ayemba beta ba concert partout a composer ba nzembo bon lelo azui décision ya kosala politique c'est un grand pas donc ya sala nde ba congolais asala ngote ke akei kuluka mbongo kuna parce que na banzi te ke na politique le ya lelo awo kozwa mbongo lokola oyo ye azwa na musique parce que musique nde esali wera son musique etangisi bana na ye musique etongeli ye bandako ya minene musique esali wera son akoma wera son ndenge azwi décision ya kosala politique donc akende mpe abakisa implice na kati na politique ya RDC. Ce qu'on a alors une décision où chama ko na bandu douter pour voter qui était ninga lo bai arazwa kité ba décision ndolo ba RTNC a chama ko na bandu douter bilo mo bonga usunga bango. Bon wana ezali décision na ye na bato ala kaki bato ye alobelaki bango nde bakopesa réponse ala kaki biso te ke akoya ko visiter biso na Afrique du Sud te donc ndenge alobaki ya kokendo la kotambola bango lisusu kuna ye moko nde akoyeba ndenge ya kosoigner po azonga lisusu kuna donc ngai naza na réponse moko te na kokopesa na mutuna wana ezali alakaki bandeko na ngai ya bandundu ke aoleka lisusu kuna te so moi so alobaki akoya lisusu na Afrique du Sud te pe biso na Afrique du Sud awa tovotaki mutu te donc azali kaka na devoir ya kosala epai ya bato oyo bavote ye omoni mandat oyo siko ndenge kome kokende awa donc nayebi sio ke bakongole bafongoli miso ya kosala te soki okosalela bango mosala te bakongole bakopesa mokongo ozo comprendre donc baza na devoir ya kotravailler mpona mboka donc toza na elike ke bakosala makambo ebele mpona mboka na biso. Ok, merci beaucoup. Tobeta lisolo ya séparation ya Mike Kambai na mwasi na ye to nayebi te balobi mama olangi alakelaka mababi na mariage na soko loko bali mwana nga te okotikala komona lumière na mariage na te réaction na te mama olanga azalaki nzambe te mpo alakela mayaki kalambai mabe kobima na ye c'est-à-dire mpe mwasi mpe alingaki mpe abima na ye parce que mwasi baforçaka ye te mpo obima na nga donc soki mwasi andimi donc oyebi tout tozalaka biso nde tozala bato oyo batakaka mobali aza boye aza mobali donc soki mwasi mwana wana ndima mpo abima na ye c'est-à-dire alingaki ye mpe donc mama olange mpe azali nzambe te mpo alakela mutu mabe ozo comprendre donc aza mutu oyo azalaki na mai na makila na nzoto donc mutu oyo azali na maloba ya suka na vie ya mutu ezalaka kaka nzambe soki mutu akalakeli yo mabe ya niki komitungisa te mais soki nzambe ya mawa alakeli yo mabe lokola ndenge alakelaka Caïn après koboma Abel nde ezalaki malédiction wana ozo comprendre ezali mariage ezala makambo ebele soki nano okoti na kati ya mariage te o comprendre mariage te mariage eza makambo ebele soki omoni bapapa na biso bafandi ba 50 ans basali ba 60 ans na kati ya mariage ezali te ke bango bakutanaka na basi oyo bazalaki très sainte bakutanaki nango te ezali kaka bayebaki ndenge nini ya kocontrôler ba mariage ozo comprendre balobi ke soki okutani na mwasi malamu akotonga ndako mais soki okutani mpe na mwasi mabe akobomela yo kaka ndako c'est pour cela soki otangi na livre ya proverbe bazoyebisa biso ke celui qui trouve une femme trouve le bonheur soki okutani ke na mwasi kaka ke parce que azali na mabele omoni eke aza mwasi donc soki azali mpenza une femme oyo bazolobela na kati ya nini ya bible te c'est-à-dire okutani na malheur donc ngai nakokondane Mike Kalambai te nakokondane mpe mwasi na ye te nakoloba kaka ke bayebaki nde te ndenge nini bakokontrole mariage kogere mariage na bango après na mutuna kaka wana mwasi ya Mike Kalambai oyebi problème mosusu ya biso ba congolais na yebite Mike Kalambai à part kozala chanteur il est serviteur de Dieu mais banzembo oyo ayembelaka biso wana azali côté ya biso kozali bato mosusu bazwa lobi kokana banzembo kaka boye azoyemba
nzembo wana nzambe abikisi donc bazali basali ya nzambe un jour parce que nayebi même kalambai wana ateyaka mais na ndenge ebimi ke kalambai ekobo nde eleki ye makasi ne peza ezali kotungisa molimo na ngai ya ke il est serviteur de Dieu est-ce que ezali ya solo oyo bazali koloba na fali na ekobo balobi ke alekiti na fali na ekobo donc vérité bango mibale ndenge bayebi parce que nako ko défendre kalambai te na o défendre pe mwasi na yete place oyo bakutanaki ngai nazalaki te na ndenge coopération na bango esili na yebi te obi mingi ngai nalobaka ke ba mariage oyo okende kobala basi ya mosika ezala ba mariage moko ya ba conséquence parce que kalambai aza mwana Kinshasa kalambai ya botami na Kinshasa wana kalambai ya koliki na Kinshasa wana basi kitoko baleki mwana mwasi wana baza ebele pourquoi awulisi kaka akende obala na États-Unis ezalaki problème azalaki koluka ngunda azalaki na besoin kozwa mokanda nsima ya mutu donc kobala epesami na mutu nyonso mais siko problème ezalaka nde choix est-ce que mwasi ozali kokende kobala ezali choix nzambe est-ce que moi sozo kende okutana na ye ezali bénédiction na yo na kati ya ndako na yo ou bien ozali kokende komema noni mukumba mosusu oyo kobebisela yo carrière na yo mobimba yango nga na okoloba nga na azali na ngai kobaka ndenge kalambai ke na obana na États-Unis personnellement na sepla na ngote parce que tu es serviteur de Dieu. Est-ce que na kati ya mboka na biso kisasa wana basi kitoko oyo baleki mwana mwasi wana bazaki te biso ngala yaka na Zambia na tanga na Zambia na ba internat kuna na tukutana ba sheria kimia mystique na nga na mona ka eloko moko te parce que nazali ko bima mboka na kei na internat mais tant Zambia lobaye tant na nga ekoki pona bala na mona ke na o kende place mosusu te nazonga na mboka na nga mais kalambai akendaki na États-Unis na ebite ke akendaki kuna pona luka ngunda azwa document abanda ko tambola mwana facilité moko boye oyo na ba relation kalambai za nango azali capable ya kozana ba facilité nyonso ya kotambola mais nzambe ye moko nde yayebi parce que nzambe nde mutu alingaki ke bakoma mwasi na mobali soki lelo lisusu bakabolani ke mwasi na mobali donc mwasi pe oyebi bilobela mwanza okobandi koleka kobandiko obi mwasi yango trobike mwasi nde atongaka ndako soki mwasi akoma mutu oyo azobimisa salite ya mobali na ye na kati ya ndako akome kopanza ngo public boye c'est-à-dire mwasi wana place auti azalaki na éducation ya malamu te ozo comprendre azali soi-disant mwana ya pasteur na banzi papa na ye aza pasteur soki olandi déjà balangage oyo bango bakome ko famille ya kalamba ya mwasi bakome otindi la famille ya kalamba okuti ke malgré okoloba ke tu es pasteur et lobite ke oza nzambe bazaka na bonzoto na bango après il paraît pe ba frappaki venant de kalambai mariage kuna sale ba bukaki kuna ezaki sale ya $30,000 ba frappaki na famille kalambai ke sale wana ezaki na valeur ya $150,000 donc baliaka nano kalambai $120,000 paka pona sale kaka donc vous comprenez que yango tozai que oboni famille ya mwasi pe ya kalambai balingaki pe balekela kalambai na mwa mayele parce que baza na États-Unis il faut bazwa kalambai lokola chaussette na bango bakomisa kalambai soki nde nini omoni mwasi ya kalambai bilobela mwanza na bamédia donc on azo comprendre te est-ce que mwana mwasi oyo azali mwasi ya mosala ya nzambe ou bien mwana mwasi oyo penza ke azali na ye alingi abima siko star est-ce que toyebaka azaka déjà star avant babala ye pa kalambai ou bien alingi siko akoma star il paraît asala atanga classe ya nini ya babote biloko ndingo wana donc nazo comprendre te yango makambo ya mariage donc nanga ya niku wenge mariage ezali na makambo ebele yango peto ko pesa kaka nani kalambai yepe na makambo bazulu ko accuser na makambo ya basi wana tokokibinga na nzambe te po ya ko défendre kalambai est-ce que ezaya solo makambo bazulu ba ya kalambai makambo ya basi ezaya solo beza lukuta nzambe mo konde ayebi parce que toko défendre kalambai ke no makambo wana awo sala ngote azana image moko boye ya ntange musala nzambe azali ko
na banzembo na ye inspiraka yango bato ebele. Donc nga naza nzambe te mpona ya kodefendre Mai Kalambai. Soki eza ya solo nzambe ye moko nde yayebi, soki ezali mpe ya lokuta Kalambai ye moko nde yayebi. Donc nzambe azali juste na makambo nyonso tozosala na si ya mokili, mais comportement nde ya mwasi ya Kalambai nde afishe yango mabe. Soki meme ata ezali ke Kalambai azali boye papa na ye azali pasteur, balingaki babenga pasteur ya Kalambai bafandisi bango na se basololi na kati ya famille. Soki koboyana baboyani na kimia. Vous comprenez, mais oh lelo mwasi ya Kalambai atindaka ba message na ba Facebook, atindi ba message boye alongoli kombo ya Kalambai na kombo na ye nyonso wana ezwa kolakisa kaka azali mwasi oyo azali ko mériter libala mama mosusu te. Soki asali ye Kalambai boye yeba déjà mpona Kalambai kozala mabete kozala mabe mpona ye parce que c'est abodi déjà bana mibale. Donc mobali oyo akoya kobala ye lisusu et ozakaka ndenge wana. Merci beaucoup. Toleki étape ya musique tokotina na mambo ya politique, parlant président de la politique congolaise, tout le monde qui est d'Urban, le président, et les amis de Moïse Katumbi, bah réunion, pays marmé qui impact toujours sur qui est d'Urban Mobimba, les amis de Moïse Katumbi. Bah stratégie ni au ça il a rato, bah idée ni au ça il a rapport, au vent de ça combo les amis de Moïse Katumbi na rata d'Urban. Premièrement, ezali amour au peuple congolais bah nango vers son excellence Moïse Katumbi, bah congolais bah linga Katumbi makas. Jour oyo mayele na boanya muketo zuwaka ya kolobaketo créer les amis de Moïse Katumbi. Tout le monde était d'accord ya kolobake non maintenant mutu oyo asalaki parce que Katumbi ba sepeli na ye kaka pona couleur ya nzoto na yete. Katumbi ba sepeli na ye pona kaka ke aza Katumbi te. Ba sepelaki na misala asalaki na province ya Katanga à l'époque azali gouverneur. Yango ekomaki ke congolais nyonso amoni ke mwana mobali na misala asalika na province boye il est capable aussi ya kosala ba province mosusu oyo ezongaki sima. C'est pour cela à partir de cela na monaki ke non pourquoi pas nga nazali mwana oyo na botami na camp militaire camp Vangu naza mwana Lubumbashi na yebi Moïse Katumbi avant za gouverneur, pourquoi pas te na créer et loko moko boye auto ko soutenir ye yango to sala les amis de Moïse Katumbi. À partir de cela ezui impact na ndenge pe to bandi koleka na media nazali mwana liboso ou bien congolais ya liboso aleka na media na Afrique du Sud na kombo ya Moïse Katumbi. Donc aujourd'hui ne to zolo baboye musala malamu o to sala et fanda partout soko yi na Durban na province mobimba province ya KwaZulu Natal soko tuni ayo yaka déjà po to betelo lisolo te oyaka wana oyo kaka ba changer déjà ba kombo le ya place ya Peter Mukendi oyo ba tu musu ba benga biso Katumbi musu abengi Moïse. Donc on a compris que musala na sali na mboka wana ici efandi ezaka na mboka wana te. Ya merci beaucoup biso so to sili qui te changera pas place bon moni ko to mo ki na suka émission biso mais changement toujours ya place na cadre ya émission avec papa Peter continuer là. Donc c'est un peu ça, c'est comme ça que taba tu batimbeli ke ba moni musala oyo asalaka déjà na mboka wana yango batu ba bandi koya que non ça va il faut que bakota ba soutenir ye. Malheureusement oyebi ke ndoki wana ya mutucho tozaka na mboka asalaka oyo ya kwayi kosala mais toujours tozali kobunda ke awa sikoyo son excellence Moïse Katumbi azozonga na batu na ye. Donc bakende ko bakisa un plus na kati ya mboka parce que azali wana mpona kosala mpona peuple congolais. Ya ratuza nini Félix Sekedi akutani Donald Trump. Bon, azali Félix Sekedi aza président ya RDC akutana Trump akutana ete mais ya mutu ezali ke soka akutani na bato oyo ba kosalisa mboka na biso kende liboso ezali loko ya mutu ya biso toza besoin kitaka akutana na Trump te akutana bato oyo bakoya kopesa ba Congolais misala. Yango biso tozali kosambela nzambe eke nzambe asunga akutana na bato oyo bakoya kobakisa implique parce que Congo ezali peza mboka moko yo moko yebi donc eza ma misala ebele oyo eza na makambo ebele oyo président Félix il faut asala pour le peuple congolais. Donc kokende na États-Unis tozali kosambela kaka ke tozana besoin ya changement makasi na mboka na biso. Kabila et politique na Rwanda mutuchi atika mboka na biso na kati ya libulu. Donc ye aya asbando sala misala ye monana après to mona ndenge nini makambo za liboso. Merci beaucoup moment vers la fin. Moi message dans moi quelques mots de votre capano. Message kaka ezali kaka amour entre biso na biso ba Congolais to lingana
et là on a coûté les lots na réseaux sociaux bolingozalité na communauté congolaise na qui pasteur mobo je pense à Fanara na Canada je pense yep comme on a Paulin Mukendi Mukendi pasteur Paulin Mukendi alobi lo mobo ba congolais bazai ko tambola bazo sala ba marche bazai ko senga ke nzambe tozolela et politique nambe abima na mboka lelo et politique nambe ba longolié mwana mboka komi président de la République mais okuta na réseaux sociaux lelo ezali ba sesinde etondi na réseaux sociaux na kaka na communauté congolaise na ebité congolais aza koluka nini congolais azoluka nini parce que nazo yebate ngai to sala na ba émission même avant élection na yebisaka yo na ko changer maloba na ngate na lobake tozali na besoin ya changement opposant azwa pouvoir to sala na yo ba émission na biso que ata ndenge nini Shadari akolekate Shadari akoko koma président ya mboka wana te entre Martin Fayulu na Félix Tshisekedi parmi bango mibale moko nde akobima oza président de la République tant déjà Félix a eu pouvoir nga déjà na sepelaki parce que bitumba onga na zai ko bunda ezai ke e politique nambe alongo na pouvoir et politique nambe azala na le passé à Congo ba congolais bazala mo ndambu ya démocratie na droit de l'homme parce que na histoire ya démocratie na Congo batikala kutanga batanga ngo mais batikala ko salela ngote mais papa na biso Mobutu 32 ans et Hippolyte 18 ans to beti 50 ans ya dictature na mboka wana Félix a eu pouvoir na moni bilembo bato basali ba marché bato koma kotambola ba massa saison beta malisusu te ba gaz o bazai ko tia biso eza lisusu te wana déjà na moni ke ba démocratie tozai kotanga na classe wana lelo ba congolais ba bandi ko salela ngo eza déjà un pas na ba prière na ngana zai ko samba ke nzambe salela biso Congo na biso ekende liboso. Bon, on a pesi mbote na ngaka na libota nzambe ba congolais nyoso balandaka biso na Congo France. Na pesi mbote na ngai pa son excellence Moïse Katumbi, na pesi honorable Francis Kalombo, na pesi mbote na ngai pa Oscar Rachidi na Belgique, na pesi mbote na ngai pa sœur na nga ma Myriam Ndomba na France, na libota mobimba bo frère na nga mbote, na pesi mbote e pa ya DJ Pumba bino boyambinga awa pasteur Paulin Mwewa, pasteur Albert Mputu, na pesi mbote pa pasteur Ogifaya, na pesi Ilunga Lumamba mbote na Diriba, na pesi bana Diriba nyonso mbote, na pesi batu nyonso balanda biso ba combattant ba vrai combattant o bazai ko bunda na honnêteté ke Congo échanger, na pesi bango nyonso mbote, na pesi mbote batu oyo bazali na kati ya prière toujours ya koloba ke nzambe sunga biso batu ya malamu baya kotia mbongo na bango na mboka na biso po bana mboka bazwa misala nzambe abatela RDC. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs. C'était là, Papa Peter Mukendi. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous Papa Peter Mukendi, Yazarana Dirban, avec Awa Mageba, Nungu, ils ont fait d'ici. Toujours pour tout sur la Marambo, Yamoka. Derrière la caméra, c'était Tonton Lucien. Merci beaucoup, le boss. Je suis Didi Pumba. D'ici là, apportez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.